bazopola te. Nani mokonzi? Nani mokonzi? Bon, avant nazwa parole, nazopesa bato mibale nanu maloba. Nazopesa ndeko Junior maloba. Pe nazopesa papa Océan maloba. Ndeko na biso Matata aza na modération. Papa Océan yaka, napesi yo 2 minutes. Eza likambo peuple, boyete boyete. Merci. Bana le président Eli Martin Fayulu oye! Bana ya Aigle oye! Bana le président Eli oye! Martin Fayulu, président Eli, mamonyoso, malales. Tebisaki nanga ata obombi suko kobi. Tebisaki Félix ata obengi Fayulu ene. Mais peuple a koyeba ke pouvoir ozana ngo ya muyi. Tebisaki Augustin Kabuya ata kozokanga tozaba ene. Mais mutu alamba nzungu bakoko bakotombola l'esprit na ye akoloba ke boyiba po. Pouvoir. Ele bimite. Olo mwana nzela. Fayulu aleka. Fimake. Nazokende na nzembo parce que ezali kabuya yo Fayulu lelo akomi kali pona mboka mobi alobi yo député niet $21 000 te kali to qualité yo mboso $250 000 ya nini kali to qualité Fayulu metula kale Fayulu metula kale ata bambongo na bo Fayulu metula kale ata bambongo na bo Fayulu metula kale na Congo ya liboso na pesa yo. Ese muta pesa ya liboso. Como deuxième modo senga plena. Neto bengi peuple congolais. Bafinya kiyo. Malori bobi la vérité des urnes. Oloa ki bokosel Félix Tshisekedi makambu. Lelo nanga mutu alamba nzungu. Alobi ya pardon. Nasibisaki ba prêt. Ba pression lekaki maka. Peto koyebisa nanga lokola pression lekaki makasi. Biso peto kosenga yeke pression oya sibisaki ayebisa biso na élection ya 2018 nana tiaki ye pression a publié Félix Tshisekedi bana mboka oye bana mafa oye tosala nyonso na ordre na bandeko na ngai pour que bandeko mpe bazozwa baimage bamona yango bien dans le calme bana mboka oye bana Fayulu oye awa mpona cité bapesinga 2 minutes n'interpeller ma professeur n'interpeller ma enseignant ya solo soki le Congo kopublier salaire ya mutu eza lisumu ya solo na Congo kopesa position ya salaire ya bato eza lisumu 1 batika koproclame salaire ya baenseignant 2 batika kopesa position ya salaire ya baprofesseur mkolo bakopesa yango seke bato babiliaki bango biko boni lelo tolobi ke yo ozwaka $21 000 ekomi soni mpona ko ekomi olongola bato wana na parlement tokebisi mboso ke bino Félix bino kaka nzembo ndenge obinaka facibe omona deja président ya assemblée
en train de danser pour un individu. Azokana tozana un père. Tokobenga na mboso, soki ameki ko toucher kasekwa, soki ameki ko toucher même ndeko sesanga, oyo balobi vérité. Vérité eza lisumu te, vérité ezali ver. Le président élu alobaki vérité, ba député bapuye yango, oyo toyebisi mpona silisa. Mboso, otiki o peuple akoki kolia na nsima. Au peuple, sécurité à peuple, au tien à Sima. Collier à peuple, au tien à Sima. Et là, au tien liboso, au tien di gabandeko, va le vérité, pour aller va le faire. Au public, il y a un enseignant pour la nine. Au public, il y a un professeur pour la nine. Au public, il y a un infirmier pour la nine. Dokite. Dokota la bisonaye. Dokota la bisonaye, kota ko lekela okende le pebandu. Banamboka, oye. Mboso azamu da ko pesa Congo, le sonte, to karisaki ki mukolo dosi, a remplacer Kisekedi, a remplacer Papa Kizenga. Nzokande, ya remplacer kaka MP. Aya ko bili la ka MP. Mboso, l'impère est déjà révolu. Bongwana, ce que Bongwana était déjà au soir de ta vie. On continue à souvenir, ni si Sabidimbo. Merci. Oui, le communicateur junior topesa ye maloba atalisa bino mpe makambo oyo ye ayeli awa bongo te na yango topesi ndeko junior 2 minutes seulement tosengi na limemie nyonso toyoka ye
tozala mpe discipline totika makelele toyoka message eleka maboko mpona biso moko maboko makasi mpona bino moko Zebo Junior Fayulu tambola na pepe longo tambola na pepe longo Fayulu tambola na kikongo ya leta tolobaka ntangu melu na kiyaka tolobaka ntangu zi wana ya kongo oye balobi na biso bakolakisa biso ke bango baza force nombre biso toyebisi bango kongo eza ya markefa awa message ezali boye soki mese mboso ameki kopalangana mpona kobouge eneli du peuple oyo aza kolobela insécurité na este na biso na nkombo ya honorable Jean-Baptiste Kasekwa akomona population na ba nayoki bino te bana ya Congo oye tangu ya Clément Moussa oye Congo ya Martin Fayulu oye tolobi boye toyebisi mboso fetata mboso fetata soki omeki kopalangana mpona kosimba député ya peuple oyo aza kolobu solo oyo alobi ke peuple congolais bafongola miso na salaire na biso badepute tozwaka 21 000 message na kopesa yo ezali boye yeba malamu ke Tshisekedi ateki mboka ye moko te ateki yango na badepute na yango nayebisi yo boye mpona nini bamatisi salaire basenya te mpona nini bamatisi salaire bamedese te mpona nini bamatisi salaire basoda te kaka salaire ya badepi c'est parce que bango bayebi ndenge mboka eza kote lambuka oye abakisi bango mbongo mpo batya balwa ya moyibi mokolo peuple akoyeba bango tokanga ngo bango te eske lokola bino bandimi yango yango tolobi boye Jean-Baptiste Kasekwa na Denis Esanga batika bango ki basala mosala oyo peuple atindaki ba Monsieur Mboso soki omeki kopalangana population ya Congo komona bango na ba tokolungwa awa inide tina pale du peuple ya mibale balingi bayeba otere oyo adevoilaki secret ya 21 000 $. toyebi malamu ke moto asalaka communiqué c'est le chef d'État lamuka oye le chef de l'État le président de la République démocratique du Congo na Martefa Chilombo azalaka président ya Congo te Chilombo azalaka président ya République démocratique de l'Imé lamuka oye nous avons qu'un seul président oyo bazobenga na kombo ya président Eli Martefa kombo na aigle amonaka musika bango nyonso totie bango na se moko Chilombo akanga yo ale tokosonga nsima nazongisi maloba na modérateur maboko makasi mpona biso moko tobakisi maboko makasi kaka chaque fois topepaka kati ya likolo ya kasi omwana tozali awa kate tozali awa bana ya mboka oye tobengi ndeko Fude Fayulu 2 minutes seulement apesa bino message oyo ayeki nango mpona base maboko lisu makasi mpona biso moko
bana ya mboka Tala moto sa pembeni na yo. Soko mwana robi oye pe atali nyamule. Operation Betemba. Betemba. Mata Fayulu. Oye. Mata Fayulu. Oye. Nani Mokosi. Nani Mokosi. Nani Moibe Mokosi. Desanga makutula. Sua. Kana malamo. Oye. Batomi Balé, bazali bakuruna ya Congo. Oyo bazo trouble Congo. Wani babo? Ezali complexe Mboso. Complexe Morera Mboso. Préfet na yo Chilo. Chilombo. Omote Chilo. Chilombo. Préfet de Congo. Mboso. Basimbi bisika basimba katena luba. Oyebi honorable na biso Jean-Baptiste Kasekwa. Oyebi tomoyebi ete oyo alobaki makambo ya este atalisi biso bambororo atalisi biso bakodeko bamaimai ba F3 ba ADF bawutaka wapi mpe mosala na bango na Kongo ezali nini mission na bango ezalaki juste kozwa Otwele Bashwele province ya Tanganyika epi province ya Nord Kivu epi province ya Ituri baye babakisi Bandundu babakisi na Equateur na kati ya province ya Mongala honorable Jean-Baptiste Kasekwa député na biso national azali na kati ya commission sécuritaire aussi a dévoyé ma secret. Alors bien, mais c'est Chilombo. Attends, tu as dit minorité dans le Parlement. Donc on va vérité à bord. Oyoki Banyamoulen de Wana. Et c'est le Bangomacha. Oyoki le commandant du peuple. Il n'y a pas de règle. Alors bien, non. Promoteur Chilombo Antoine Félix. Yo, na préfet na yo Mboso. Bozo yiba mbongo ya peuple. Bozo futa député Fedemido. Pendant que peuple asangi courant, asangi mai ya komela. Pendant que bali koga na Fati Beton. Alongoli lipa ya 200. Akomisi yango na 6 fako. Azwi savon le coq na 250. Lelo komi na 800 fois. Nyonso wana Fati Beton te. Bana mboka oye. Mboka ekofi. Mboka ekei na maboko ba Rwandais. Makafa na lobi na biso boye. Okanga malamu. Zala lisu likolo ya li. Ya lisu. Kangwa yembi zembo ya Congo mboka bakoko. Atalisi ba Congolais. Atalisi bato ya Union Salite. Congo ya bila boso nyoko la peuple lelo. Lobi na ngai Martin Fayulu. Na 2023 bokulule ya. Botoboke. Oye toboke. Yango wana yoka. Objectif de solo ya sécurité zali nini. Oyoka ki Monsieur Chilombo, Monsieur Kabila Hippolyte Kaname. Mwana mama Marceline. Apoya Kabutembo na Beni. Apoya Butembo na Beni na Yumbi. Bafote te. Bakosaki biso Ebola. Bakosaki biso insécurité. Botobote. Alingi asala nini. Lokola Bandundu. Etoki bato bazali kokufala kwa mutu. Na Bakata. Na Fatundu. Alobaki file sécurité. Province ya Kaba bato ne bakonfronte te. Bana mboka oye.
Mombasa oye! Yango, tolobi boye na doshite. Nokana malamo. Tokotika la mesexile pour 2 minutes ya Christiama, élection ou pas élection? Mesexile mo libane yambo. Nasukiwa. Fayulu maboko pour liboma ya Fayulu. Toto pour fuka de l'icolo 4, regardez que va de l'icolo 4. De l'équipe à Monébé. De l'équipe à Monébé. Voilà, sans plus tarder, Ndeko Patrick a fait sa vidéo au message. 2 minutes par bas pour nous l'examen continue. Chaque. Le Moka Hio. Bana Martin Fayulu, oye. Oye, Azala Mato Yakoyoka. Peuple congolais, Fungola Misso. Pour le fêter. Nazo Koloba, Likamboya, Bunagana. Oyebi Bunagana Sika, Ezana Maboko ya ba Rwandais. Nani apesi? Nani apesi? Oyoki que c'est Chilombo apesi. Nalingine te montrer que réellement, Oyo Bolobi ka apesi, ezali ya so, ya solo. Chilombo akoki koluka force te. Ye moko azali président ya SADC. SADC eza na ba pays ebele, Malawi, Angola, Zimbabwe, Zambie, Afrique du Sud, Mozambique, ba pays ezali ebele. Et puis na relation na bango, na organisation, ce qui pays moko ya SADC ezali agressé, il faut basangana pour sauver pays wana. Omonaki Kabila abengaki même Afrique du Sud parce que azali SADC. Monseigneur Laurent Désiré Kabila abengaki parce que azali na côté ya SADC. Mais ye moko azali président ezali chance. Monene pour la RDC. Ndenge nini Bunagana ezali attaqué na SADC te pour na nini pour ayebi ya yango na yebisi bino bofungola miso wana ezali distraction. Merci. Et pas y a ma communicateur, c'est-à-dire que nous avons une mobilisation générale. Oui, Papa Oyo. Maître Balouko Talabiso. Papa Oyo. Azali Mouyaka. Mouyaka, pesa bango mbote. Wabete la Mouyaka maboko.
Papa Oyo Azali Muteke. Mettez le Muteke Maboko. Est-ce que Muteke Namuyaka Bakoyiko Bunga? Avandi Lisangate, Avandi Lisangate. Na changu boye na changu tobundela mboka mpe tobundelaka mboka tokanga rebelle te tokanga rebelle te ayoki obie te tokanga rebelle te tokanga rebelle te bokoki kosonga aobenga bino tomoni bandeko ya union sacré tobenga bango na kombo nyonso eza ndako ezanga batol union sacré eza ndako ezanga batol soki bomoni lelo na convoke matine oyo mpe na pesi maloba na bacommunicateur na biso, c'est-à-dire que l'air est grand. Tokotika mboka baboma yango te. Tokolinga pe te tokontinue konyokwama. Mboka na biso ezali kokende. Mboka ezali kokende na maboko ya Barwandais. Mboka ezali kokende na maboko ya Baugandais. Mboka ezali kokende na maboko ya Basoudanais na Baburundais. Na oyo babengi balkanisation. Batamboli ba voyage koleka skama moko. Eloko malonge monani na mboka oyo. 5 millions par voyage. Ata cambiste moko awuti Belgique yeko investira. Mais na moi mokolo moke seulement les commandants du peuple. Atamboli na mokili ya bapaya. Alakisi bato wana ke Congo ekolobo. Tokobetele maboko to tokobetele. Tozalaki komituna ndeko Chilombo na gouvernement na ye bayende pona basilisa balkanisation to makambo mosusu. Soki biso tozalaka maboko pamba rebelle na munduki tokangaki ye tokondima barebelle bakota na Kisasa eyoka awa pembeni ya Kisasa na Kwamutu ekomi na Bagata, c'est-à-dire que ekomi na province ya Kwilu, na province ya Kwango, na province ya Mai-Ndombe. Bato oyo baza censé représenter l'État, c'est-à-dire que ba gouverneur basali déclaration balobi oyo ezali guerre. Mais gouvernement ya Chilombo bazo sala te loko moko population ya Tchangu kwa mutu ezaka kaka sima na Tchangu, c'est-à-dire que bato mabe bazali déjà awa oyo to boete yango tolobi peuple vigilance, tolobi vigilance. Bakonzi ya la police ya armée olotaka sokoto na mboka na mbongo ya biso bakongolais na mbongo na biso bacivile basala mosala na bango. Naza koinstruire bino soki boyoki yo kuna bakangi Rwandais oyo balanda Rwandais mwana ya Martin Fayulu kokende na bandeli soki boyoki oyo kuna Rwandais moko bimi oyo kuna boki mambangu mwana ya Martin Fayulu kokende police asala musala na ye pona nini bandeko na biso ba Rwandais baza mayele mabe biso toza bato oyo tozali lisu likolo ya soki bato bapusani bango ba image wana bazotambusa
bapusa yango mokili mobimba. Bomoni ndenge bazoboma biso ba Rwandais. Bomoni ndenge bazonyokola ba Rwandais. Na ba image ya lokuta bazotia. Ezosala ke bazojustifier toujours projet na bango ya balkanisation. La lokola biso tozali peuple. Tozotambola na commandant du peuple. Tofungola misu. To comprendre yango. Tolobi wana bashana ba. Tokokota yango. L'état sala nini? Musala na ye. Sala vigilant. Sala ndenge sécurité komi na mboka. Mboka Kisasa. Sala ndenge kulune komi. L'état azali to azate. L'état azali to azate. Makambo ya kuluna bazosala. Soki biso bana Martin Fayulu tobimaki na nzela. Balinga baboma biso to balinga baboma biso te. Balinga balakisa makasi na bango to balinga balakisa te. Ezali mawa metolobi boye. Lelo message na biso ezali na monoko. Soki koyemba yemba okopesa message. Comment ebandi? Metolobi oye koya Toko sala blague te bana ya changu boza la près. Makambo ezoleka na Ituri. Makambo ezoleka na Nord Kivu, Sud Kivu, Tanganyika. Eza extrêmement grave. Tina ya état de siège et monanité. Zéro. Batu bazo kufa mikolo nyonso. Batu wana bazo kufa baza bana Kongo to bana Kongo te. Bana ya Kongo to bana ya Kongo te. Tokotika bango bango moko. Talatina. Honorable Kasekwa lelo citoyen Mboso. Alingi alukela ye makambo. Olukaka makambo e. Olukaka makambo e. Honorable Kasekwa azali moko ya membre ya défense et sécurité commission ya assemblée. Solobaki ba député na biso bakozala kuna po bayeba makambo nyonso ndenge ekobanda koleka. Boye to boye te. Moto yo azali konyokola Chilombo na gouvernement na ye. Azali konyokola Mboso po alandaka makambo etali koboma bato na este minute par minute. Est-ce que tu as betele maboko te? Soki lelo population ya Ituri, ya Goma, ya Sud Kivu, Nord Kivu baza mobiliser eza pona tata oyo. Alalaka pongi te. Mboka na biso ezala balkanisé te. Mais tangu bayebisi yo ke ozofuta batu $21,000 eza yango kaka corruption. Likambo bakoma longola mutu yango wana? Mboso mutu avotaki ye? Lelo toyebisi Mboso boye. Bana changu oye. Lobi la sololaki na honorable Kasekwa. Na yebisi ye, yebisa bana ya Goma. Yebisa bana ya Ituri, Sud Kivu, partout. Ozana soutien ya bana ya Congo. Tokotika komba ya Martin Fayulu. Jamais. Itumba ya Fayulu, c'est le fait. Itumba ya Fayulu, c'est le fait. Itumba oyo, c'est le fait. Nazala personne na yoka yo. Itumba oyo, c'est le fait. Itumba ya Fayulu, c'est le fait. Itumba ya Fayulu, c'est le fait. Itumba oyo, c'est le fait. Itumba oyo, c'est le fait. Itumba ya Fayulu, c'est le fait. Itumba ya Fayulu, c'est le fait. Itumba oyo, c'est le fait. Itumba oyo, c'est le fait. Yemba ya Fayulu, c'est le fait. Itumba ya Fayulu, c'est le fait.
tina oyo aza kolanda honorable Kasekwa. Mais tolobi boy lobinga na solo laki na ye pression oyo tosali bango citoyen mboso bandi kolala mwa pongi abandi kolala mwa pongi pombula pesa kusanya abandi kolala mwa pongi mais toyebisi ye jangu alobaki nanu te boyete boyete ndeko Kasekwa alobi ti sikoyo batindeli ye nano invitation te yango toyebisi ndeko Mboso mokolo invitation ekoya nakobengisa bino nyonso mpona Kongo oyo ekoya tokoki kotika te baindividu basakana na mboka tobundaka mpona Kongo tobundaka mpona bato oyo bazosoutenir Kongo mpona nini moto aza na ensemble député national oyo bavota ndenge nini bakoki kopekisa député aloba te bakotika maloba epai yana mokili ezomona mokili ezoyoka donc député moko kaka leki na ye alobi makambo oyo Martin Fayulu alobi oyo Kasekwa ndobi oyo Denis Esanga ndimi botie biso na danger pour une fois bafungolaki session wana bake babengi bato balobi te bino bozoka 21 000 bopesaka biso ba 100 francs bopesaka biso ba 1000 francs bozoboma Kongo bakoyi kokende soni to soni te mbongo na bango batele ngai nango te batele ngai nango te soki baye nango na cité bato bazozwa yango lisusu ata azwi yango akosala nini oya akanai donc toyebisi papa Kasekwa oza na soutien ya bana ntango Mboso mokolo oyo akobengisa Kasekwa article 64 ekobanda mokolo wana mokolo oyo akobengisa Kasekwa ayoki bino bien te peuple akobanga to akobangisa topesi ye avertissement carton jaune na liboso yoka ngai topesi ye carton jaune mokolo oyo ya komeka soki topesi ye carton jaune ekomi nini akokende wapi ndeko na ngai mwana Kongo oyoki ndeko Vital Kamerhe Kongo eza na danger Kongo eza occupé Kongo eza na bitumba toyoki ndeko Vital Kamerhe wana Kongo oyo kumola matoyi alobi il faut tosala dialogue
tosala dialogue na Rwanda mwana Congo yokangai il faut tosala dialogue na Rwanda na Uganda na Congo tobengisa ba M23 tokondima makambo wana nalingi nayebisa bino boye bandeko ya union sacré balingi basakana na mboka ndeko moso toyoki kuna badepose déjà projet wana ezali mpona amnistie bato oyo babomi bamama na biso bato oyo babomi basoda na biso bato oyo bakoteli biso balingi balimbisa bango bato ya M23 balimbisa bango ekopesa kanda to ekopesa kanda te ekopesa kanda to ekopesa kanda te yango nayebisi yo boye biso ntango tokozolaka bato ezanga mpona makambo ya mboka donc bato bakoteli biso babomi biso baye bazwi bunagana biso tokende topesa bango amnistie alors ke toyebi ke eza barwandais tolobi boye constitution d'espèce biso kanda kanda na biso na constitution eza article 64 mwana ya Tchangu mwana ya Congo zoyokanga partout zala pre totika mboka ekende te tokotika yango te à partir du moment où constitution epesi biso makofi ozomona na bapikanda oyo nyonso bakomi république démocratique du Congo ekolobo la république démocratique du Congo lelo occupé bunagana 128 jours déjà bazoloba eloko te balingi bapesa bango amnistie lisu likolo ya lisu boye te boye te bolandi ndeko nanga obi nalobelaki ye mpe na tokungu boyoki ndeko nanga tolobi vérité des urnes bato balobi toza bareveur bazokontinue mpe koloba yango mais moto oyo il fallait qu'il organise ba élection moto oyo il fallait qu'il a proclamé ba résultat aya lobby ba checking a pression ba bengaki nga ba menacer nga alobi soko sakanyo komona est-ce que ba résultat oyo bimaka za solo toyoki badepozaki plainte moko contre nanga nanu namona te nasalaka mosala ya kosamba 21 na yango lelo nanu namona te basala plainte badepose copie pour information na moto chef de l'état ndenge bango bakomaki tomoni ke likambo eza na se wana boyete boyete me tolobi boye makambo oyo nanga alobi nanga ifo akende boloko na makambo oyo asala mpo na mboka na nzela ba élection tolobi lokola ye moko alobi d'abord il faut bakonzi ya justice bafungola enquête ya solo batala makambo moto alobi yango mpona mpona nini alobi yango kaka sikoyo na moma oyo toki tokende élection likambo ezali to likambo ezali te boye to boye te keba na mutambu ekokanga bango moko 2023 eza mokolo mbula ya élection bana Martin Fayulu oye nayebi ke toza déjà na terrain to préparer élection ngai nalalaka te butu moi samedi ti samedi lundi ti lundi naza na service pour que to gagner élection partout
Django Tozali Ebele. Oui. Et la circonscription électorale Yamounene. Dans le but Django Zamboka ya Fayou. Bongote. Kola la pongite. Bako sayo na ba 1000 francs na bangote ba 2000 francs te. Alobi. Papa. Maman. Elenge. Moto nyonso azala na préparation ya victoire ya peuple dans 2023. Sensibilisation et salama. Mobilisation de Rokota Yango. Et surtout, et alors surtout, donc surveiller l'élection. Bureau de vote par bureau de vote. Oui. Mobilisation générale. Les cas de bureau, Ernyo Sozana Ngonga. Pesa combo na yo. Pesa quartier Vandi. Pesa numéro de téléphone na yo. Moto nyonso a surveiller l'élection. Est-ce que vous avez dit? Donc, on a partout. Donc, on a la moto à Goïba, à Gokote la Nalidousouni. Donc, on a une vérité des urnes en 2023. Mais, les alliés. On a dit, mais, les alliés. Moto Oyo. Oh, fourmi mo boissois qui est dans Ndaku. Oh, écoute, il y a 1000 pattes. Oh, moi, la daki y est. À cause de l'aventure, il y a sous élection. Banachangu, oye. Les alliés résolution, oh, moi, Namboka Martin Fayoulou, avec Kisangani. Résolution numéro 30. Et lobby boye. Moto Oyo a komeka lisusu koyiba élection ya peuple. Toko bimelaye na nzela. Toko kende malembe tina ndaku na ye. Akokima to akokima te. Na mokili mobimba. Na mokili mobimba bakoka nyonso ya démocratie. Makambo basalaka yango wana. Na constitution na biso pesa nini? Ezali. Oui. Distraction te. Bato yo baso kumba biso lobi ezala bitumba. Ekozala mbala msusu bateke na bayakate. Ekokoma bayanzi na bambala na baswahili na baluba Congo ekoloba fungola miso tokende na distraction te parce que tolobi température emati déjà soki température ekomi na 38 il faut qu'il s'affièvre ezala boyete qui s'affièvre eza yo population eza yo mikolo ezoya bozomona déjà mokanda tozobimisa mokanda tokotika mboka ekende boye te donc tozovivre malgré biso mpo nzambe aligi mboka ezomonana lokola busole eza te vi ekomi pasi lokola pasi awa toyoki mate ya politique soki ozongi na ndako mwana asali fievre mama azomona ta obanda wapi na bato bazanga kumisa bazoloba lisusu balobaka lisusu ya nzambe ezali ya nzambe. Voilà pourquoi d'encourager ma maman nyonso ya Fayou, bilenge nyonso ya Fayou, batata nyonso ya Fayou. Allez, topesa ye mbote, topesa ye mbote, topesa ye mbote. Topesa pe honorable Kaseko mbote, topesa bango mbote, mama nyonso, topesa mama nyonso mbote. Merci beaucoup maman. Merci beaucoup papa. Sosololi kitoko hein? Oui. Vous êtes à Zalaka?
Papa bala na ye. tozonga na kimia nyonso na ndako. Yango wana, yango wana. Oyebi nzembo wana? Allez mama, toyemba yango ha? Voilà. Bana Congo boyoki bomoni na ba réseaux sociaux nakanisi mingi bazala ba Android te. Oh bozo yoka balobi oh président biso Martin Fayulu Madidi alelaki. Makomi kosala ngolo kola baimu. Zokande ezali makambu ya munene alakisi ke azali Congolais ya solo solo. Bote. Bote. Biso tokokipe bango te. Biso lisu likolo ya. Biso tozali koyemba mwa muke boyoka nzembo mwana mboka alelaki. Yemba place ozali. Congo, Congo de mboka, Congo, mboka ya bakoko. Congo, Congo de mboka, Congo, mboka ya bakoko. Congo, boko mwana pamba, lobi, boko lula yango. Merci beaucoup. Alors, tozonga na kimia nyonso. Zonga na seleke, zonga na seleke. Zonga topesa voisin mutema pasi. Benga na modile. Topesa voisin mutema pasi. Yazwaka 21 000 mais topesa mutema pasi. Benga na mama dile mbangu. Zala wana mama ko kena nte. Mo eza bana Fayulu to kolakisa na mukike to za bana Fayulu. Aza wapi? Mama odi. Boyebi